Maman, au canissé la kibana de loin, na semoule, sac à semoule en wana, carton à soso en wana, tosombi poisson, l'osso en wana. Ce qu'on a pu réaliser, c'est ça. Vraiment, Zambé a canissé la yo, a Pambola Fondation Mobimba, a Pambola ONG Mobimba. Moutounionso oyo ako canissé la orphelin Job 14 de loin. Nanzela Fondation Oyo, Yahweh Nzambe à Pambolaye. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants, très reconnaissants envers vous. Il y a toutes les vidéos en guise de reconnaissance. Bananzalé qui makasi, soumis sur côté soumis à poisson. Donc, plus de poulet en wana, deux hommes. Merci maman Dorcas, nous sommes biso na loso semu na biloko na soso na cuisse na la poisson na biscuit à tout le monde na makaya. Seigneur merci wa musika ba ONG ZBD mais c'est pour qu'on soutenir biso. Donc Seigneur merci bientôt. Mbote na balandi émission Cri du pauvre na Katia MDG de TV ezalinga wabino la grande dame Mère Dorcas lelo toye poto mekako motivé tope kosola na balingami oba mesana kolanda biso quand na biso abino que chaîne na bino eza vraiment na ba activité ebele et de temps à autre beaucoup yeba ko kesenisa ba émission na ba émission. Et lelo ezali émission Cri du pauvre. Cri du pauvre quand nous kango kolela babola. Ezali concept topeloko oyo ça fait vraiment plus ou moins 5 ans que tozana kati ya service ya kosunga ba démuni. Oui, so koti na chaîne au moins a pas mal ba vidéo. C'est vrai ça moi ebele misusu koti na noté. O to kabola lipa loso na ba bola. Notre vision c'est plus les enfants orphelins, les enfants de la rue. Et mais cela n'empêche to sungarape ba veuve parce que verset na biso auto salelaka ezali Jacques 1:27 au Bibli ezoloba na biso que la religion pure et sans tache, le sambo ya solo devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Donc le sambo ya solo na miso na Nzambe eza kosunga ba veuve na ba orphelin. Tant ba lo sambo ya solo bandeko yo oyo omibenga mwana Nzambe. Yo lobake osambelaka. Lo sambo Nzamba sepela nango eza ya kosunga mutu oyo azana pasi. Et particulièrement veuve et puis orphelin. Ezana litomba ya kosakana te kosala bolamu na ba oyo bandeko oyo. Et Nzamba porta garant ya kozala Nzambe ya ba orphelin et puis ya ba veuve. Ce qui veut dire tango yo ozoya en aide na mutu oyo azana botauto pe na pasi tel que veuve pe orphelin ozoko pesa epai na Nzambe. Ezana verset mon na proverbe ezoloba que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Tango pesi mobola ozoko defisa Nzambe. Ozoko defisa Nzambe. Or Nzambe atikala na nyongo moto te. Azoloba na livre Esaïe de qui suis-je le débiteur nazana nyongo nani aloba na futa wana Nzamba oloba. Makomi oloba na biso boye wolo pe pala tezaye l'or et l'argent l'appartient. Mutu o ana mbongo mutu o ana azana na nyonso parce que Dieu il est tout en tout hein? Il est suffisant lui-même. Likolo pese o tozomona celui qui a créé. Bato tozali ye mokeli. Donc, mutu lokola Nzambe soki o déficier, c'est clair que
afutaka oyo pesi ete. Tout ce exemple mot terre à terre, topé simple, banal, typique. Muto mbongo, moto ya mbongo ebele. Soki aye azuelo mona maboko na yo. Donne-moi ça. Par exemple. To a se retrouver na circonstance moko tala muto mbongo ti. Ta musupo wa otambala na mbongo na poche te. Alinga sa mo elo mo boy. Toyebi na bamboka na biso toyebi to mona biloko na mingi ezalaka. Na dépanner ba petit mo boy ba olela lela ngai. OK. Na bimine l'autre petit ta combien là pesa mbongo na pesa bango. En vidéo par exemple poche. Mutu ya mbongo na oloba na mutu ya mbongo. En tout cas c'est 100% sûr que aozongi sa mbongo wana. Et aozongi sa ndenge azoela kite tamsu oyo pesa ki ezali 100 mais oyo opesa tamsu oza 10 000. Voyez un peu. En fait c'est comme ça avec Dieu. Azoloba si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte moi qui ngao na zanzambe. Cela veut dire quoi? Alobi binokutu boa mabe mais boyebo sa bolamo ebonga na nganzambe na ata na mabe mokote kati na combien na ozango sala bolamo. Bandeko à chaque fois na lobela makambo yo na pesa pas mal ba exemple eza tellement ebele que awa peut-être to loba nyonso te mais avec les temps tozoya tokomeka ko fungola pe ko expliquer ko lakisa bato ebele oyo bayebi ko kabate. Donc quand je dis ko yeba ko kabate ya la mutu mususu azali mabo makasi te mais apesaka te dans le sens que pour apesa il faut bosenga. Oui, il y a des gens comme ça. Akabara meko kabana il faut bosenga. Sikoyo na émission oyo j'aime bien ko lakisa bato ba bien fait. Tope li tomba ya ko pesa ya ko bimisa. Voyez? Muto a comprendre a kobanda ko pesa. Ata soki ba sengi ete. Et puis ata soka za na ngote. Oui, na ko komana na ko expliquer. Donc a nzamba oloba que le sambo solo eza ko visiter ba veuf na ba ta infliction to pe a pasi na bango na ba orphelin ko visiter ko sunga bango. Musalo to sala yango wana. To na mo fondation na ngolu pe na mawanzambe na Congo. Oh, de temps à autre, chaque mois, to sala ba action. Yango, yo ozuli bako olanda vidéo. Si tu peux devenir notre partenaire, nzamba opambola. To sengaka, to za na montate, to senga pe ba million te. Soko sepeli, opesa biso ebele, nzamba zo lokumu. Mais at least, minimum, 2 livres sterling. Parce que toi en Angleterre, so za libanda, 2 euros, na Europe, so en Afrique, 2 dollars. Et so moni peke, vous avez la possibilité de ça au-delà. Gloire à Dieu, chaque mois, tu peux nous donner 10, 20, 30, 50. Ndenza bazo sungela yo. Mbongo wana, chaque fin à mois, to le karanaba orphelinat, pour na osala ba don. En dehors de ça, so inzamba pamboli, une ou 2 fois na année, to le karanaba hôpital ko bimisa basi o ba kangi to ebi mboka Congo. Oka moi c'est aboti mbongo bimela maternité ya foot ezate ba emprisonné. Oui, j'étais étonné 2 ans passés na période de confinement to kena na hôpital moi ba serre ko sala ba action to bimisa je crois dans les 6 personnes comme ça mbali boso na yoka kaka mais abongo na yoka te na pe na monate. Moi, na sala 4 ans à l'hôpital. Oui. Ba image wana ezali. Nana ba image wana. 4 ans à l'hôpital. Eza na chaîne. Et donc, so bo luki yango bo mona. 4 ans. Moi, na botami. Aebi libanda te. A part ka libanda ya hôpital wana so abimi asakani. Mbongo afute ezalaka te. Na mama na eba confisca bango. Doko liaka na bato mawa. Ba pesi moi pundu. Ba pesi moi lipa. Ne place pe ba problème eyaka ebele. Toyebi, réalité, sorcellerie et consort. Donc, moi, dans la salle, 1 à 2 à 3 à 4 ans. Donc, toya, tozala ki neti ba ange. Tozala ki neti
Moïse na Égypte wakende kobimisa Israël. Donc tosunga bandeko wana babima na hôpital. En fait mosala tosala yango wana yango tosenga ndeko comme partenaire na biso s'il vous plaît. Certainement ta musozo milobela nana mbongo te to sona zai nango ebele na ngana pesa. Non, tu as l'argent. Au monde ka muko ozwagana, oui. Ka muke muke ozwagana, oui. Bible zoloba boy. Fallait na bongisa ba version je crois mbala si matango na ozonga na koya nango. Jean-Baptiste Aotea. Jean-Baptiste Aotea. Batu bazaki touché. Azo te repentance. Azo pisa batu babongo la mitema. Batu bazaki tellement touché. Batu ni to sa nini. Parce que ils étaient tellement touchés. Ba moni que mamuto azo le beza peza yango siko. OK, d'accord, on est d'accord. Ce que toi na posa to bika to sani. Aibisi bango boy. Alobi que celui qui dérobe ne dérobe plus. Donc muto bana royiba aibate. Abaki si alobi que celui qui a des pas 50, pas 10, pas 20, mais des. Alobi que celui qui a des donne un à celui qui n'en a pas. Ça c'est fort. So ozala mibale. Mbongo mibale makuta mibale. De makuta. Zwa likuta moko. Pesa na moto azozanga. Or biso batu. Tozala mingi na habitude to na nature ya. Pona pesa. Il faut na zanango ebele. Non, 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 non. C'est kara ozanango. Est-ce que ebike? Oh, nyonso nzamba chaka na luboko wa moto. Le paix que tu gagnes. Salaire ozokana. Par nzambe ezalaka. Par na yo ezali. Et par babole ezalaka. Selon ndenge nzambe asalela ba principe so kotangi na Bible nzambe azopesa recommandation na Israël kobengana orphelin te to veuve to moto apasi te ntango azoya kobuka na elanga na yo omoni ntango ozwa salaire na yo faut longola par nzambe liboso. Oui. Après, olongoli ya yo. Après, olongoli ya mobola. Chaque fois, d'autant que tu salaire na yo, c'est ce que tu devais faire. Selon plan ya nzambe. To lobela ngomba la sima to fungola. Pona muto oza peut-être na besoin d'explication. Bref, c'est ça. To sunga babola, nzamba wapambola biso. Eza semence mobimba oyo ozobwaka na mabele e mabele ba mabele keseni na masola olona il faut mabele za fertile so mabele za fertile te obuka te siko terrain ya mobola ya veuve ya orphelin eza terrain moko erata te. Pourquoi? Parce que eza nzambe ye moko nemutaza na sima na yango parce que eza recommandation o ye apesi ya lobi ke sengeli ko sunga veuve fo sunga orphelin tango zo sunga ye o defisa nzambe o ozongisela yo tango loni na terrain wana obuka to utar obuka bandeko na ba témoignage belé ya batu oyo akenda ta musu na sukali ka ya pamba savon ka savon osukola bilamba na orphelina nzamba c'est un miracle yana mama moko tina âge 50 ans na banate un jour le Seigneur le touche akenda na orphelina moko sa badon ka bana orphelina na nde bazalaka na babondela pona ye mokambe akambaka bana ana azwi bana na sangisi bango bise mama to obondela pona yo ba priya pona ye mama 50 ans s'il vous plaît na Congo na Kinshasa témoignage vrai mama na zonga abota mapasa zwa zemi abota mapasa na lobaki nzambe soko déficit azongi so ndenge yo pesela ki yete apesa yo au-delà opesi mbongo apesa ka mbongo te apesa yo na mbongo na eloko mosusu o peut-être ezaki ya motu ya koleka
Salomo asali ba offrande ba holocauste apamboli nzambe atumbi bambeka tala ebele ntunge mata solo mata nzambe asepela bimela ye na ndoto ebise Salomo osenga nyonso olingi na pia one po anika po asepelisa motema nzambe po anika po apesaki nzambe yaya apesa nzambe Bible moto oloba so opesi orfele opesi veuve eza neti opesi nzambe pia nzambe okamwisa yo wana besoin za ba million te tout ce que tu peux na muke oza nango nzambe okamwisa yo tinda requête on va prier pour toi nzambe atindanga na sa musala o akamwisa yo na témoignage ya ba maambo. Moi j'avais des dettes comme pas possible na période de confinement mais mamzamba salanga ti lelo esilisanga maele. C'est ça Dieu. Anzamba ala mystique. Bible oloba je crois na 1 Corinthiens 2:11. Asala oyo mato eyokate o miso monate. Oyebi des fois tozala ozo imaginer moi ba miracle ba forme monza maro bimelo hein okara nzamba sali bo ko elo ngo lekeli bo mais Bible oloba nzamba sala mambo ko to kanisa des fois te. Je ne pouvais pas imaginer tout sauf ça. Ba efasa ba nyongo bandeko na ngai nyongo ngo ya combien soko yoki oganga. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Nzambe anzamba ba surprise. To ana vision monene bandeko. Toza vraiment na vision monene. Et mbala sima to ya kolobela ba vision to ana ngo. To ya kolobela ba mabongisi o toza nango par rapport ya mission nzamba pesi biso. Et celle c'est pratiquement impossible ya kosala yango. Yango to ana besoin na yo. Tu as besoin de 10 na yo, tu as besoin de 15 na yo, ya 20 na yo. Bon wana esa musala. Et sungana oka ba bolelo musute. Oui. Et soki o koti na vision o nzamba oti kote. Yana bato bele nzamba longola kufa. Alongola maladie, alongola pasi. Na ba vie na bango ka pona ba maambo oto lobelo. Yango na osenga na yo ndeko. Tia loboko na musala onzamba opambola yo. Totalaka moi vidéo ya mukuse oyo et c'était le mois passé quand on a eu tout ça chaque mois et to comme déjà na fin à mois il fallait to meka organiser meke jusque là on a rien du tout poto beta tour na orphelinat bandeko bato babokola bana banyoko amaka ba orphelinat bozo mona yango bomona bana na bazara ba santé mo ndenge parce que ne mange pas bien. Ndama osa grâce ba période moment batama ba monani mosa kelo se monani ya semu le monani mais après nalandaki papa o mukolo orphelinat oyo aleka na chaîne moko je crois na février awa son abosanité a vraiment ekolela na décembre d'habitude bato baleka basunga talaka période ba fête mais malheureusement bazanga même elo a kolia. Vous pouvez imaginer. Et ça là est passé na fondation to me ko sangisa ba idée to somba moi loso to somba moi semoule to somba moi sucre ata pona opesa bango sourire ya mukolo moko to mibale baza plus de 60 enfants 60 ou 80 comme ça entre 60 et 80 là au moins ndingwana je crois à soixantaine comme ça ça carton moko ya quiz. Vraiment, baroléon combien de jours? Baroléon benza combien de jours? Comme mukolo moko. Et puis baroléon ya mobimbate. Faut ba kabolango au moins na 3 morceaux pour batunyon so bakoka. Voyez un peu. To même moi carton quiz, ça qui a l'osso, ça qui a ses mots. Et ça combien de jours vous croyez? Moko, moins d'une semaine, ba ebele. Voyez un peu. Donc soki ondimi bandeko okoma partenaire ne fiske un petit rien chaque mois au tchaka na muke ozozwa ya nzamba ofulusa nabi mamna oloba
nzamba opambola yo. Nous sommes à l'orphelinat Job 614 dans le territoire de Kasangulu dans la province du Congo central. C'est à l'honneur de Maman Dorcas depuis les États-Unis d'Amérique. C'est à l'honneur de Maman Dorcas depuis les États-Unis d'Amérique. Vraiment, maman, au Kanise Lakiba, de loin, na semoule, saka semoule angwana, karto à soso angwana, tosombi poisson. Tosombi poisson, au sengagi poisson, mais tosombi yango par rapport à besoin d'abisso. L'osso angwana, ce qu'on a pu réaliser, c'est ça. Vraiment, Nzambe akanisela yo, Nzambe apambola yo, apambola Fondation Mobimba, apambola ONG Mobimba. Mutu nyonso oyo akokanisela orphelinat Job 614 de loin, nanzela Fondation oyo, yawe Nzambe apambola ye. Vraiment, cette femme n'a jamais vu l'orphelinat Job 614. Vous êtes très loin aux États-Unis d'Amérique, mais vous avez eu pensé aux enfants. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants, très reconnaissants envers vous. Il y a toutes les vidéos en guise de reconnaissance. Il y a la cuisse, merci. On a dit carton à cuisse de poulet comme vous aviez demandé. Carton à cuisse de poulet. Au sein de nous sucre, mais tout sommes sucreté par rapport aux besoins bananzalé qui makasi. Nous sommes sucreté nous sommes poisson. Donc cuisse de poulet en wana, deux hommes ba ochango na nzungu. Donc maman na ko biso de l'air carton moko ya soso na mukolo moko. Ndenge cuisse za wa carton zo lia ba lelo ka ici la lelo. C'est pour un jour. Donc voilà. Ozali poisson. Donc poisson de monira mwana ba kolia ngo lobby. C'est pour un jour et ici la mukolo moko. Et za pambola. Merci Maman Dorcas, nous sommes biso na loso semu na biloko basoso ba cuisse na ba poisson na ba biscuit tout le monde na makaya. Seigneur merci wa musika ba ONG ZBD mais c'est pour soutenir biso. Donc Seigneur merci pour tout ça. Merci le Dorcas, c'est votre frère, le patriarche Santos Abraham Chimolamba, depuis le territoire de... Tout le monde a image wana, bien que bosana ki combo et ville tovandi, c'est tout à fait normal, mais bon. Nzambe a éduqué et sa fondation à Maman Dorcas Moutessala qui action, donc ça n'a pas posé problème. Et tout le monde il y a quelques minutes, tout est kozonga. Nzamba pambola bino, vous avez vu comment est-ce que bana basepelaki quand même balobi pe lilobo bakoloba lokumu ezonga na nkolo toyambi lipamboli gloire ezongela ye tokomi na biso na suka. C'était juste une motivation mpona bandeko kolakisa bandeko musala tozosala to pe misala tozosala pe kosenga lisungi parce que musapi moko esikola elongi te. Ouais, il faut combination pardon ya misapi ebele po esala loboko ya mobimba mpona kosukola elongi oyo ezanga oyo ezali yo bible ezoloba devant mieke na Ecclésiaste 4 je crois. Pourquoi? Parce que salaire oyo bazotire eza mieke ya moto aza ye moko. Les amis, c'est pas facile. Mais to compter nabino. Bato mitema malamu. S'il vous plaît, ne restez pas indifférent. S'il vous plaît. Avec le peu que tu as, donne et le Seigneur te fera du bien. Chaque mois, tu as la action et comme un partenaire nabiso, na maozanga te ko pambola yo. Pona lelo, to suki awa, to kozonga lisusu mbala sima et na likambo mususu par rapport ya ka musalo tozolubela to pe tozosala. Merci beaucoup ezalaki les cris du pauvre. Ouais. Kolela babola
tosunga babola bazobeta bakri baopuse bakri ya amertume ya nzala ya pasi ya kolela. Zamba pambola bino na kombo na biso toyambi bino na kombo na Yesu toyambi bino na kombo na Yesu Zamba pambola bino na kombo na Yesu. Job 6:14. Job 6:14. Job 6:14. Merci, Job 6:14. Tel que les enfants parlent là, tout ça va dans Zambé. Zambé de Tata Nabiso, tout ira en Zambé. Dame de cœur! Bakoma papa Père Nabiso. Les dames de cœur! Les dames de cœur! Ah, maman, maman, Labino, hein? Vraiment, soyez le bienvenu à l'orphelinat Job 6:14. Job 6:14 signifie celui qui souffre a droit à l'assistance de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Je peux être un voleur, on peut me traiter pour un sorcier. Je peux perdre mes parents, mais au moment où je suis dans la souffrance, j'ai le droit de l'assistance de la part d'un ami. C'est pourquoi nous avions voulu dénommer cette structure Job 6:14. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de connaître notre état d'âme. Nous avons seulement souci d'être assistés par nos frères, malgré notre état, malgré la situation par laquelle nous sommes en train de traverser. Vraiment, nous sommes très ravis de vous voir parmi nous, au sein de notre structure. Je crois que cette visite a été programmée pendant plusieurs temps et reportée suite au décès, suite à certaines mal à l'aise. Mais aujourd'hui, l'Éternel est revenu, il a fait grâce et nous sommes parmi vous et vous êtes parmi nous. C'est pourquoi nous vous remercions et nous vous disons un grand merci davantage pour cette belle circonstance. Nous sommes flattés de voir cette dénomination d'âme de cœur. Tu sais, quand la maman est forte, les enfants seront en bonne santé. Donc votre présence marque quelque chose de grand chez nous. Je l'ai toujours dit pendant maman Didier et maman Patricia étaient les patrons de leur vidéo. Nous avons dit à un moment, nous ne sommes pas visités. Nous sommes abandonnés parce que nous sommes dans le pauvreté. Et j'ai encore cette confiance-là de dire de nouveau à nos mamans, depuis votre passage jusqu'à nos jours, on n'a eu aucune visite. Depuis que les mamans sont passées ici, jusqu'à aujourd'hui, on n'a eu aucune visite. Même le festival, ils sont passés comme ça, on a eu aucune visite. Allez, c'est comme après 2 mois, vous direz, c'est comme vous, une famille. Les enfants, si on peut acclamer. Nous sommes à l'orphelinat Job 6:14 dans le territoire de Kasangulu, dans la province du Congo central. C'est à l'honneur de Maman Dorcas depuis les États-Unis d'Amérique. C'est à l'honneur de Maman Dorcas depuis les États-Unis d'Amérique. Vraiment, maman, au Kanise Lakibana, de loin, na Semoul, Saka Semoul Angwana, Karto à Soso Angwana, Tosombi Poisson.
tosombi poisson osengaki poisson te mais tosombi yango par rapport à besoin de biso l'osso yangwana ce qu'on a pu réaliser c'est ça vraiment nzambe akanisela yo nzambe apambola yo apambola fondation mobimba apambola ONG mobimba mutu nyonso oyo akokanisela orphelin Job 614 de loin na nzela fondation oyo yawe nzambe apambola ye. Vraiment, cette femme n'a jamais vu l'orphelinat Job 614. Vous êtes très loin aux États-Unis d'Amérique, mais vous avez eu pensé aux enfants. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants, très reconnaissants envers vous. Il y a toutes les vidéos en guise de reconnaissance. Il y a la cuisse, merci. On a dit carton à cuisse de poulet comme vous aviez demandé. Carton à cuisse de poulet. Au sein de notre sucre, mais tout sommes sucreté par rapport aux besoins bananzalé qui makasi. Sommes sucreté sommes à poisson. Donc cuisse de poulet en wana, deux hommes ba otiango na nzungu. Donc maman na ko faut biso de l'air carton moko ya soso na mukolo moko. Ndenge cuisse za wa carton zo lia ba lelo ka ici la lelo. C'est pour un jour. Donc voilà. Ozali poisson. Donc poisson de monira mwana ba kolia ngo lobby. C'est pour un jour et ici la mukolo moko. Elle va pambola. Merci maman Dorcas nous soumis biso na loso semu na biloko ba soso ba cuisse na ba poisson na ba biscuit tout le monde na makaya. Seigneur merci wa musika ba ONG ZBD mais c'est pour soutenir biso. Donc Seigneur merci pour tout ça. Merci la maman Dorcas.